Hello la famille, bonjour la famille. Awa toza liboso ya parcelle oyo toye kotala lelo. Eza lupango moko bien, bomoni eza clôturé na quartier moko ya bien. Et puis eza dimension ya bien. Donc lupango oyo eza vraiment bien, mais to bandi libanda tokota na kati bongo tokobima lisusu. Awa tokoti na kati ya lupango toye kotala parcelle oyo na lobaki. Eza na dimension ya 10 mètres x 20, soit 200 mètres carrés. Awa na quartier Mama Emo na commune ya Ngaliema. Référence saut des moutons pompage, nouvelle route, soit Nzela Esika, oyo bautaki ko inauguré et pas président de la République année passée avant élection. Nzela oyo euti saut des moutons à pompage et puis emati tina upen. Donc Nzela upen o bauto sa Sika. Yango Nzela o lupango ezali donc quartier wana mobimba pona ba o ba ebité. Babengaka yango quartier Mama Emo. Référence sur des moutons pompage et puis City Rétro. Donc le pan est clôturé. Ils en ont kuya 2 chambres salon au bomoni wana. Autouti ko laksabino liboso wana. Ils en ont kuya 2 chambres salon. Et awa to laksi sur le pango donc ndako yango yango yo. Ils ont ndako ya 2 chambres salon de na lobaki. Awa mabele biso tozo mona. Ma belle est marécagée, donc on a quartier mort ma belle est sec au balobara sol sec yango yo place d'ingénieur balinga ba l'axa expertise na bango na ma belle ya bo to yango to yaki ko présenter bino et awa toza na sima ndaku tozo na cadre toujours ya ko baluka ko présenter ndaku bien tozo l'axa bino et ndaku esika esukeli donc espace eta tina sima ndaku a tozo ngiso libanda pona ko laksa bino penzela dans le pan oyo ndela lobi 10 mètres x 20 soit 200 mètres carrés nanda wana ya 2 chambres et puis parcelle à clôturée avec portail donc baché on a pris à $40,000 à discuter na lobi bien baché on a pris à $40,000 à discuter et awa toza libanda tozo laksa square avenue pona ko laksa bino sur sombi quartier ndenge zali banani okovanda na bango ndenge okovanda obima soko tongi est-ce que quartier kozala confort eza confortable ou pas yango tozora temps ya ko présenter bino lisusu quartier ndenge ezali na bandeli lupango eza na commune ya Ngaliema na quartier Mama Emo secteur obabengaka City Rétro. Référence eza saut des moutons pompage et la nouvelle route donc Nzela Esika oyo président autaki kosala pona bana ya Ngaliema donc oba bengaka route Nzolana donc so betata na internet route Nzolana oromona ndenge ezali donc 200 mètres carrés batie na prix il y a $40,000 à discuter donc wana to bimi déjà na makadam tozo tambola et puis pona kolaksa Nzela Esika bauti kosala donc to tambola na moto pour permettre biso tokende na mwa lombango et totambo na mutuka te po bomona nzela tolanda na muke nzela ndenge mamacita oji mamacita en plan ensemble j'étais ma travers les milinga oji mamacita en plan ensemble j'étais ma travers les milinga on m'appelle BM j'ai toujours dans le bas et là je crois qu'ensemble toujours continuer ko vivre un peu comme on a quartier ndenge ezali ndenge prince na biso ezali et wana kalate tokoti kabino parce que tozo koma déjà pembeni ya sole mouton awa to komi presque na arrêt donc wana bonne chance na bat nyonso o ba kozala intéressé so vous intéressé au bengi biso to solo là merci beaucoup bonne chance.